Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, fan sur Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, on a appelé Elengi à Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bandeko tolanda mateya bandeko ya Karine Mukunzi mwana mama Charlotte. Bonjour, 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 Ndebalbaka, shalom, 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 biso na CFM Titobara. Alléluia, 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 alléluia. Ba bonne journée na bino, ba bilelo férié. Na moni batebele ba salité. Nzamba la musi biso. Amen. Abateli biso X base ba bonne guérison non depuis que na ba bonne guérison na X base. Nzamba bateli biso batu mususu akika na kati ya Belgique asali accident kufi. DJ Arafat ka na kati ya Abidjan asali accident kufi. Menga nzamba longoli nga banda Belgique na koti France yango na okumisa nzambe. Balobi vie eza tellement mukuse que toyebi ngonga te yango wana. Écoute, biso ata na présence nzambe nzambe akaniselanga ata na ba adoration akaniselanga ata na ba louange nzambe akaniselanga ata na ba don ya fondation Mokonzi akaniselanga ata na bato na bokola na pesa vie akaniselanga ata na ba bienfait amonanga ka te na polémique amonanga ka te na oclashe akutanga ka te na lokuta na moyibi na kisongi na kotonga na koboma na koyina akutanga pe na mambo malamu nzomba lola yango wana na tongo lelo na bitwa adore nzombe na moni batebele bakomeli nga na WhatsApp mami pourquoi comment mi benga la chinoise pourquoi to benga biso ba chinoise en fait DJ Arafat ando benga ba fan na ye la Chine. Pourquoi la Chine? Parce que les cas qui tellement ébélé ando benga bango la Chine. Ya on benga bino ba chinois na ba chinois. Ngape na mikomi Karine Mukunzi la Chine parce que bazwaka eloko malamu. Loko azaki vraiment na ba fan ébélé yango na tozu menzamba bazwaka molimo na ye na kimia. DJ Arafat 33 ans ébélé ba na ba 50 ans ba sala mabepe koleka ye ba msu 60 ans nzamba zo batela ba misusu kutu donc na yebite ba msu pa bota mikalelo akufi lelo ba msu kutu oza star te oza eloko te na société oza na valeur te na famille on a valeur te mais nzamba zo batela yo mais DJ Arafat aki na valeur na mboka na ye babengi ye roi ya coupe décalé mais yo kutu na mboka na yo kutu to yebaka kutu te soko ozalaka to konta kote mais nzamba opeso souffle de vie azobatela yo azobatela yango balobi malgré nyonso malgré succès DJ Arafat malgré bambongo botala ndenge akufi nyonso etikali akene loko te na mona kier bache bembe na ekutu na sapate longwe na makolo nzomba lola basket ne so pezaki ya Gucci ngana to ebite so pezaki Gabbana so pezaki Adidas so pezaki Nike so pezaki Chache na mutalongoli na makolo ayebisu mutu angote mutu asi portable na ye ayebisu yete donc pona koloba ke to yaki maboko pamba trozonga maboko pamba mais tokozonga a jugement ozana mama te na papa te lokolo kozala yo moko yango na préféré nanga pardon tant c'est que ekutanga ta na adoration pona sali pe mabe mingi nzamba lola pardon na sa malamu nzombe souviens-toi de moi papa qui a initié l'angiaï
On a bien adoré tant zomba lola. Jour à jugement aux à la star, aux à yo moko na nzambe. Babiro babiro botika la kande nzamba lola. Ata ba star jour à kokufa oki osamba kaka yo moko. Yes we. Tokosamba na munoko nini. Tokoloba nini eba ochelo film mabe kaka na mabe. Yo sala kaka mabe. Okoloba nini kuna pe papa te mama te. Mutasele intervention azate okobenga nani kosamba libosa nzombo l'homme de Galilée. Nakozaka kuna ngamoko otana sima bo Charlotte azate. Oh otala boy Emmanuel Mokonzi azate. Obalusa boy Guy Mokonzi azate yaya. Na luka fami kuna fami bokoyeba na te. Amen. E ozala kaka yo moko komoloba nzambe soki na yebaki na boy nazala lokola mutu wana mbongo alobaki nzambe nakende koyebisa bandeko na nga basalela yo bamona pasi yo nga na moni te nzambe abi bapaster baza kuna baprofete baza kuna baevangeliste baza kuna ozolanda adoration ekozongela ojour akosamba nzambe akotuna oyokaki te mwana wana Karine Mokonzi la baronne mondiale internationale abandaki koteya ote nzambe mwana wana biso tolingaki te makambo asalaka nzambe akoyebisa ekela munanga yo linga ete aleleka kuna kende ozika yaya moto asemulu kutu soki ozolamba semulu kaka esotele o na liboko pasi tina motema ebongo moto ya nzoto mobimba. Amen. Moto moko éternel nokokozika te Yesu yokelanga mawa nazala ta pembeni ya likolo na yo Yesu napesaka yango mwebe likolo ya Yesu kota linzaka musapi ya munene napesa yango kaba mwebe na kokoka felo tse pasi moto na kokokozika te diable kosi na koya lifelo te okoanvutenga te na babassesse inutile na ba n'importe quoi na bavortement na impudicité na ona ye akozika na yo diable oluka bato akozika na bango akovanda na bango na ngwende na lifelo nakovanda te nga kuna kaka na lola na musapi ya munene na likolo ya Yesu kaka kuna bangwebe na musapo ya munene nozwa zero te Yesu mono nzela ebo pia bizi te nakolakisa Yesu ke na kisasa na mokili ya se na yekolaki Amen. nadore nzambe pardon na bo distraction po mokolo yango bafan bokozala te Bible elobi la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu na yebi te yo yokaka nini excès de koyoka mafinga okondimela ngo excès de koyoka buzoba okondimela ngo biso un peu de délire pour eza boulot mais trop de Jésus parce que après tout balobi tout est vanité eza vanité c'est la parole de Christ. C'est la parole de Dieu. Yango nde kolekaka te. Ba livre école ekoleka, dictionnaire ekokpea. Kaka Biblia nde ekokpeaka te. Pokune kozala bazo sambiso kaka na Biblia na 10 commandements na yo na maboko na enzombe mukolo yango. Mukola kosamba na conseil bino bandeko bolata maputa te ba mama bozana ba pantalon po ba crise boko piqué nzamba kochelo filme na yo na mokilo ya nse ndengo yibaka na ba magasin ndengo za problématique oluka ba problème ndenge yo musala na yo koteka ba drogue yo bapesa ko mbongo boma chubambeli kata litoi yoki mukala na yo
finga sambisa sabola. Eba ko chelo film na yo mama papa. Oko piqué. Oko piqué. Hey! Ya on a sengyo mukolango la ta pantalon hein. Pour modèle oko piqué les crises. Haha. Yele wana bisoka na likolo ya Yesu kaka ba mwebe. Mwebe kana musapo a monene. Amen. Pardon. Na senga na nu Yesu afungolela ngalola pardon. Ata ne comportement na ngate Yesu nazo lukaka mbongo e Bible le bito kolia na mutoki nzambe mutoki yango yango wana ezo senga ka polémique yonkela nga mawa nzomba lola e. Yesu e. Fongolela ngalola e. Yotsiki angete nkyoro. Nkyoro. Nakoma lisusu pasteur ozo tuna nga po muko Yesu ko sambisa nga na ozana yo. Bisango yeba ki lilobo te ya ki bana na ngate Yesu. Nazo ko accomplir ka musala na yo. Nazo tseya bango na nzela YouTube. Amen. Na tseya bango. Wazana matsoya ko yo kande bala na katoliko. Ikali ba fan ba ti kali Arafat akufie moko na boba fan bo memanga na distraction po mukolo ya ko samba de sambiselo. Na rozalanga mokyo. Alors, na komi na tango akokumisa ko adorer nzambe na bonne distraction au nom de Jésus qui est mon Seigneur, mon Sauveur. Parce que c'est la vie et la vérité. Amen, amen. Et les chemins. Zambé, Bible lobi boy. Bacheli bino nzela mibale ya bamo ina ya kufa. Mais la Bible dit nganzombe na conseil bino bopo na nzela bomoi. Na nzela bomoi, désert ezali, ba épine ezali, mais nzela bomoi. Nzela obozolanda nzela gloire wana ya koseka ya komela. Ya kotonga ya koina ya koboma. Ya ko planifier les mutu. Amen. Eza nzela kufa. Diable ya kaka pona ko yiba. Na même polémique na lola te. Na lola kuna tona tan polémique te na lola ezalaka ko bina ko yemba ko sanzola ko netso. Zambe via lola na lula kango. Arafat Yesu alekinga na bafani. Onzimi kozwa molimo na Yesu ngozo batela nga kaka. Nakopeso nini ema na ngai. Nakopeso nini. Soki maloba kolobe esili nde na yembaka na yembelo nzembo. Liboso ya trone na yo. Tosopi mitema yo nde associé. Yo nde makasi. Yo ndo telemaka moto asuka. Amen. Otembaka. Tango nakomaka na suka Yesu yako sekure Yesu osekure Yesu na suki lelo Tango nakomaka na suka Yesu yako sekure Yesu osekure Yesu na suki lelo kumama Yahweh, Yahweh, okumama. Yahweh, Yahweh, kumama. Masungali bota, makasia Charlotte, kumama. Siksa Karine, na pesa na yo, Yahweh, kumama. Opesi bama opesi sagesse Yahweh gumama. Opesi kimia ya opesi penda gu Yahweh gumama na yo. Yahweh, Yahweh gumama. Yahweh, Yahweh. Mokondi boni. Amen. Naza très bien nzamba la musinga pesinga souffle de vie.
Badija Arafat aleki ngai na Kistar. Aleki nga na mbongo, aleki nga na koyebana. Akufi. Menga malgré ma be na nga nzamba zobatela. Nadore. Makasi na nga ye. Associé na nga yawe kumama. Libota na nga ye. Na maboko na yo Jésus kumama. Tango na komaka na suka. Oya kosekure Yesue. Osekure Yesue nga na suki lelo yo. Yahweh. Yahweh kumama. Ebele balamuki na tonga lelo me akoko bimisa voix te. Akoko fungola ta voix ta loba Yahweh. Ebongo nga na futi mbongo te. Eloko te kaka boye voix fungwami. Nakumisote. Ozaliko wapie Yesue. Ozaliko wapie. Yahweh. Yahweh mama. Yahweh. Amen, amen. Tota musika na nzambo yo. Raisonner erozaka na 3 ans. Omi yebi na mutoza mwana mukie. Nzamba zobatela. Mama na ngai bisaka nga Karina boko lio nazikisa omoto te. Okufa lisu te. Okola sans cicatrice mama obukana lokolo te loboko te. Soki omibateli te lelo obukani loboko yo moko. Batoboli lisu yo moko mama. Ponzambe abandi ko batela biso bandabu bebe. Azo batela tito komi ba mama Yesu. Tokopesa nini tokoloba nini nzambe. Sœur Marie Misambwe. Asalela nzambe jeunesse na mobimba. Mais nzamba permeta kozwa molimo na emengana yo malgré masumu. Nzamba zo batela biso mawa na eka likolo na biso. Ozaliko wapie Yesue. Ozaliko wapie. Tangona kama kana suka Yesu yako seku. Yana mtu msusu akomi na suka. Papa na bango ayo sku. Mususu bayagi mokonzi na bango baye. Mebiso. So ito komi na suka. Naba mama ngo bazotalela kaka Yesu. Toko kende wapi biso soka akuna. Tangona koma kana suka Yesu ya. Amen, amen, amen. Yesu. Tango mukile lobike mwana oyo te onana martolembi. L'homme de Galilée au secours. Ha. Nzambo yo. Touta na musika. Na baveye. Koluka yo. Na ba chaîne de prière. Ma balongo na so. Nzela 17e rie. Nzambe souviens-toi de moi Yesu quand sanga na ba chaîne de prière Yesu nazan sanga ba dimte ba offrande te quand sanga na ba veillée d'armes na ba retraite na ba 21 jours ba 14 jours ba 7 jours Nzambe quand sanga na ba adoration so na 6e mission na gare centrale ata moi makasi na Kinshasa ngana na lati robe na mulaiti amen 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 na vandi na coin na fuka mina eko adorer o Nanzela limete koluka yo Tamela yo lelo na France Zamba utinanga musika erba lobi ke Karina onyatanga Schengen te limitation etelemi kutime lobi ngaye yo babosa na kiki yaki na mutu moko atelemaka mutu asuka
Elombe. Yana benga ke Elombe. Elomba ba JCC. Elombe a ba papa centre Peniel. Elombe a ba mama Sifemsi. Atele maramuta suka. Tanga internet e yidi. YouTube e ningani. Mokili nyos alabi non. Bat nyos ba osa ba video ba finga ba clasher. E wana l'homme de Galilée abi abi karaponga se na mna suka na na buki mabolongo maboko likolo miso kanga makanise pa nzambe. Yoso komi na suka na ebite peut-être otale la papa abino. Peut-être pas otale la mokonza mboka. Tango koma na suka peut-être ki ma go secours pa yaya. Mais biso. To ki me pa nani. To ki ma ke pa Yesu Bible lobi esengo na batu o banzimeli yeson ke ba mona yi. Donc biso yango to akaka batu esengo na akaka joie. Na la compte na banque te me na esengo parce que naza parmi bato banzimela Yesu samba mona. Na boyi na zala toma na boyo na mona kaka na kotika libanga mungu na boya tembe na boyi. Nanzimela Jésus-Christ est Seigneur dans ma vie. Jésus-Christ est Seigneur dans mon boulot. Jésus-Christ est Seigneur dans ma famille, dans ma maison. Jésus-Christ est Seigneur dans ma page Facebook. C'est lui qui règne, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, l'homme de Galilée. Il y a tellement de omoni mutasuka l'échec yende. Yango to banga kate pona ebi ki ataba ba telemi na ebi ki ya vandi era hotelema. Abalola makambu nyoso. Amen. Yeso ka telemi omoni malédiction comme bénédiction. Era hier à place au suka ka ya pesi solution. Aya kuti yo célibataire comme mbamoro marié. Akuti yo stérilité a comme so mbamoro do fécondité ba ma passa. Aya kuti blocage à débloquer ma cam. Aya kuti la. Voilà, que mon Seigneur vous bénisse. Bonne journée. Place aux aloba, merci Seigneur. Bon, comme on a pas commentaire, merci Seigneur. Yaya, Dija Rafat a koufi, atiki bambon, on est na banque. Atiki ba bien na ye. Aki ata na basket, ita ata chaussette, ite. Ataki dans etikali. Yaya, nia sozana ngwana ekotika la loba na nzambe loba merci Seigneur. Pour un souffle de vie, comment car merci Seigneur. Dans mon commentaire, à beaucoup merci Seigneur. Bano ano boti oko kendela bangote. Mobali wana kotika la. Mwasi wana zana kotika la. Mama na papa no ba kotika la kokende yo moko. Loba merci Seigneur. Po na kabelo chena mutu ekotika la mutu arozango koyeba te. Portable wana ozotala langue kotika la na TV na yo. Ndaku wana mukanda na 10 ans. Nationalité na yo. Ekotika la. Okokende mabo pamba. Doye bisanzambe merci. Pozo bate langa. Yesu oyeba na kole karafat. Azate. Na société kutu ba calcula côté menzamba pese obomoy na famille no kutu ana valeur te menzamba obatela yo na musala kutu ba nzamba bazo pesa ta musala te menzamba zo pesa souffle de vie marafat na succès aki nango na mboka na ye ba honora ye ba lingaka ye menyoso ana etikali nzamba nzimi kozwa molimo na ye kolanda te oya zana ndako ana ba compte kolanda te. Ngo Yesu asalaka ya tunaka te. Tangu Yesu asalaka tunaka te. Malgré ba bien na wana nyoso. 33 ans ya pamba, mais yo za na 40 ans. Ba msu batalanga ba na 50 à 60 ans. Menzamba zo batela. Malgré ma sumu nzamba zo batela. Amen. Ya boye. O adore nzambe te yango nga
nakokaka na ngai te yango wana bomonaka kaka soki na vai na fukami nayebisi ka nzambe aza te lokola ye aza te namona te aza te Yesu banda bomwana na nga je n'ai jamais vu le Dieu de l'impossibilité. Côté babika is impossible, ya bien is possible. Rien n'est impossible à celui Amen. qui croit. Amen. Balobi rien. Donc problème no ana. Bible est souligné, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Na mukili ba biso ki okati ba classe papa na nga ndo bisanga er na boyo kusala ba devoir abi ya lokolo lingi mambotanga te okozalaka mutu te na société okozalaka mutu te mais pas mona nzambo yo kaka ngam na kata ba classe na koma star a famille Amen. nazana ba ya ba avocat ba docteur na campus ba benga nga na téléphone allo Karine ba camarade nga ba onzi mate ko aleki na nga ngaka mnakata ba classe po na nzambo yo a changeaka langage ya batu nzambo azokomisa mabe ezokoma malamu nzambo apangisaka ma emisu te makendaka na motema ke na source ake akangi robine wana mpo soki moto amokili akopangisa ma emisu me lobe kolela lisusu me ye akendaka nde na motema ke na robine na source en fait ake akangi olelaka lisusu te na vie. Oh mama nanga yembaka na Kiswahili. Bemba. Mungu wangu aksanti. Mungu wangu aksanti. Mungu wangu aksanti. Mungu wangu aksanti. Bila wewe Yesu, bila wewe Mokonzi, bila wewe kimbilio, bila wewe teganio, nilienda leo wapi mie, nilifanya leo nini? Bila wewe Yesu, bila wewe Mokonzi. Donc c'est non yemba nzembo na okama miss parce que nakoka mona mama na ngalela te. Mais maman so zemba nzembo alela ka parce que komona mambo nzamba salaka. O mona ke bata mukili kutime lobby. O mona ke limitation etelemi échec etelemi blocage etelemi. Mais yana mutu moko l'homme de Galilée. Ye era ya kando moni nzembo titre na ngeza accenti. Accenti na lingale laksi merci en fait na Kiswahili ndi accenti. Nema. Mungu wangu accenti. Mungu wangu aksanti, Mungu wangu aksanti, Mungu wangu aksanti. Bila wewe Yesu, bila wewe Mokonzi, bila wewe kimbilio, bila wewe teganio, nilienda leo wapi mie, nilifanya leo nini? Amen. Bila wewe Yesu, bila wewe jamadari, ndoko sikiliza, kambo sikiliza, muyomba sikiliza, ushifanye mugonjo, ushifanye mugonjo, ushifanye mugonjo. Bila wewe Yesu, bila wewe Mokonzi, bila wewe jamadari, bila wewe kimbilio, nilienda leo wapi mie, nilifanya leo nini, niliita leo nani? Bila wewe Mokonzi, ndoko sikiliza, ngambo sikiliza, baba sikiliza, muyomba sikiliza, ushifanye mugonjo nduku, ushifanye mugonjo, ushifanye mugonjo, ushifanye mugonjo. Merci beaucoup. Amen. Donc bonne journée, bisous, bye. Bon, bandeko, bomoni Karine Mokonzi accueille bien. Mais, en tout cas, titre wana ndenge zawana, Karine Mokonzi accueille koleka Mampata et la Kisboy. Karine Mokonzi accueille koleka Mampata. Bidon bokopola. Soka accueille koleka Mampata na ndenge ya bien, to accueille koleka Mampata na ndenge ya mabe. Ponga na lobi kaka Karine Mokonzi atei koleka Mampata ndenge na tina titre
donc elakisi teke Karine Mokonzi atei kitoko koleka Mampata comme tel akoki oteya mabe koleka Mampata. Alors nakanisa oyo ezali parti ya liboso bomoni parti ya mibale ezolanda kaka na kati ya video. Donc bolanda oyo eza première partie, deuxième partie yango wana bolanda yango à suivre. Botikala malamu, ciao. Tokende na deuxième vidéo. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ngamu na zawana chaîne na kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.